ngai nauti kozala menace makasi susu na poison mikolo oyo batyelenga poison soki nzambe te nde naza te. Donc nasali 8 jours na hôpital kene ekuti na ambulance ki baye kodécouvrir eloko nini etumisaka ngai. Poison wana ozomona eza maladi ya mabe, eza mitema mabe botika bato bakosita baleya mwasi adadi likambala Gabriel mwasi adadi likambala ntango bakendaka na cimetière banani bakomai kokweya na cimetière ya sans souci yango bandi kolobela bango bazobanga kokende. Oh soki osali baje na groupe wana o nga na ye président ozosokipe na famille ya sans souci te ozolanda sans souci abotama na nzete te komona eza mate ya matondo kombo ya papa na ya koko na biso basangisa. Eri akufi atikeli papa na ye mwa bien moko ya moke oyo eza groupe ezalaki soki antenne afuti ye avake na ndako na leki pa ya papa na ye apesi papa quelque chose ake na ndako na ye apesi quelque chose sikoyo soko ye président okomosala famille ya sans souci nko ntango okende na cimetière bomoni bawe bayokaka bamonaka tuna bango makambo amona comédien bando koya kuna azaka na kanda ndenge eza wana papa na ye akufa na komba bato ebele na monoko. Groupe wana eza patrimoine ya mboka teme ya famille mama bana ye nani mado osanso azalaki na mwasi na ya liboso mama Françoise ya mibale oyo mado ye moto abima mwasi ya liboso akoma kokende basokoda akoma kokende bikendakenda lokola ye mwasi ya liboso mivana na ye atanga po moto abatama leki na mayele mwasi ya mibale babota na ye bana misa liboso oyo abotani bana 5 alandela na ye te mbongo balie basali bo famille toliaka ta enkate tonyonga luka tonyonga kanda sikoyo ekoma mpa na ye mo moto akufa na sa mabele bokende so cimetière o mwasi ya liboso babalaka ye na alliance ndenge eza wana oyo ya mibale nde babalaki ye nano te tokende kosala geste ndenge ezalaka kaka bosala bageste mais religieuse donc ozwango kaka so ekomi na suka keno yo epanzani wana nde nazwi kombo na groupe te na obotola kaka kombo Mboshilo fungola miso nani yango Mboshilo mais président ya groupe sans souci oh bachanje bacha cameraman Mama if love is crazy love is for me José Baila najo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te bazana mboka nini bazana France mususu azana Belgique ekoma kate oh mais bazali kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo Économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Baila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes balimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya Braza tala baza continua JB Service ezali soki wana te Angolais nali te Angolais JB Service ekale eza musika azubekaba
plaisir de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre un numéro de votre émission Art en Vogue avec l'incroyable Miran Kianfou. Aujourd'hui, vous ne serez jamais déçus. Je suis avec un artiste et comédien. Il s'agit Météo Artir Niamasolo. Aïe, 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 aïe. Météo, bonjour. Bonjour Kianfou. C'est moi, ça fait depuis un an, tout ça, une émission théâtre. Ouais. Pour ça, émission théâtre, il y a tout ça là. Avant de hôpital na Diego Lola, on a pu se bamboter bello. On était malamu à tin hôpital Diego Lola à Tika qui a été vraiment boss Diego Lola. Vraiment, bon, ici qu'on santé, tu as côté hôpital, tu as qui que non météo ni qu'est-ce qui se passe météo sur hôpital, bon ici qu'on santé. Ah, santé oyo auto déranger nga makasi vraiment na longa na lunette na linga batu baye bango te déranger nga makasi monde naza ko diminuer soki nzambe te nde naza te. Donc nasali 8 jours d'hôpital. Donc l'hôpital il y a nganda CC. Donc na kene écoute une ambulance qui va y découvrir eloko nini tumsa ngai. Exactement, pas si peut-être pour na koloba que maladie na yo biso to loba que autant on a télévision peut-être yo monde ce qui pour permettre de déranger kayo parce que le but que bah écoute découvrir eloko déranger kayo. Oui, vraiment ngai dès que soki nzambe te moi pas si soki pe fondation ya mama Denise Nyankero te. OK. Peut-être pe na sa te. Parce que ba médecin oyo ba traiter ngai soki ezali na ba dispensaire ndenga ndeko na bino nde naza pe awa te. Donc vraiment na pesi coup de chapeau na longoli chapeau et pas ya mama Denise Nyankero na assistance oyo azwa biso ya santé biso ba artiste comédien. Voilà. En tout cas yango moni ba mort ya ba comédien za la sou mingi te. Façon de ndenge ezalaki te. Donc vraiment soki otali ba facture na l'hôpital ba $30,000 ba $50,000 na mutu moko. Donc maman Denise Nyankero Fondation Nzambe vraiment abomba ye Nzamba baksela ye. Et puis tala nga aza na kinkole na nsele. Kala ezalaki soki na beli bakena nga ngaliema bakena nga siji. Lelo oyo basalaki batie hôpital ya monene oyo ezalaki ya mama na biso mama Olive aboyi kutu te loko ezalaki eza hôpital ya mama otaki kozala bozwa soin kuna te azwi pene yango atie na kati bozwa soin ofele te bazofuta. Ngala kanise ke kuno kende ofuta kinde te na kaka na soin ya mama na biso mama Denise Nyankero na fondation na ye oza kuna biso bato nyonso ya nsele baelombe bangai ba artiste tout baza na nsele kuna tokomozwa traitement kuna omoni mwa pe mananga peza mwa mukuse donc na souffrir na bimo hôpital kaka lobi nde lelo pe oye donc na remercier liboso na mama wana do après nzambe c'est mama Denise soki bango bazalaki te nde nakufi parce que nzambe nde apesaka mayele ba médecin et puis souffle moto abotola yango ye alors esengaka mpe na finance na prière ya ba pasteur Kizamina na ba prière ya berger Joshua Lokamba na ba prière ya Tambulu Koki ezalaki na kati ya ba pasteur walo ponga soki na beli liboso basai na nzambe ba pasteur Claude na Kinkole donc ba prière ezalaki makasi donc omona ngande na sa awa ba conseiller spécial ya papa na biso Marc Kabunda Kabundi place aza kuna na prison conseiller na ye Perika Palai na Kafufu na Dundu bango nyonso babengi nga donc ba soutenir nga na musika ba boss ba Gaus Kebe bango tout ba boss ye moko na Lukapa boss ye moko na Njazi po aza partout kolo aza na Njazi ba soutenir en tout cas na beli vraiment makasi tindenge na bimi awa. OK, Météo souvent bino bati kala bozali kobela vraiment bozali kobela peso mbabino ya liwa surtout mingi moi le premier dit que bonjour m'a dit kota obika oye bakate grâce ya fondation mama Denise Nyankero Tshisekedi mama Denise Nyankero coup de chapeau c'est grâce à vous ba comédien lelo yo au Mirankian vous na fanda ba comédien bambula na kata chronique théâtrale na yebi bango nde ba fonctionnaire nde ba salaka na moment ni oyo balelaka na mesengo tozaka na bango mais Météo à chaque fois oyo aka Météo hôpital Météo abeli
ils ont négligence ou ils ont te omoni batraitement tozwaka eza na ndenge bazotraite yango bakotraite mpa esili okei omona oyo kosala rechute ngai nauti kozala menace makasi susu na poison mikolo oyo batielaki nga poison batraitaki yango poison wana etushaka barein poison etushaka pancréas intestin poison wana ozomonana eza maladi ya mabe loko ezalaki poison mo retarde na ndenge basungi nga na ndenge baotraite nga poison wana ekomaki na suka mais faut kosala ya susu nini baexamen mosusu mpo batala po ebebisaka biloko wana yo poison soki ozwi kaka na bokoko yebake poison ebebisi babiloko wana en tout cas okobumela te yango basali bateste nyonso tu wana epuis baye kotala lisusu estomac nzoka estomac eza kaka te ke omelakisa bokoko estomac eza kaka te bapesi okisi omeli boyo mpona estomac dongo open te nzoka estomac baye kodécouvrir yango na hôpital ezalaka mpe nyama oui estomac eza mpe nyama avandaka so bapesi oyo bakisi aokima yo akiti akeva na sel bamédecin bazali badécouvrir ake ova na sel ere akokoma na sel oyo bapesi oyo bakisi omeli osi ntango aolongwa na sel efficacité ya bakisi esili omona emati yo lisusu abandi kolia yo lisusu donc mona estomac ezongi lisusu estomac nange ezongi donc nyama wana nde baye kodécouvrir ye bakotia yo papi nini mona kwa sonde na monoko boye bazotala na bapareil bazomona tout ça c'est coûtant odona ezela nano na examen nyonso ozoyebisa nga oyo yo obimisi ata inka te nabimisi ata inka te donc yango nazoloba fondation Denise Nyankero mambladi mosukutu yango eza ya moke bon bayandi moso bato bakoma kozwa bajet privé bake traité na Afrique du Sud aller retour jet privé kozwango mpi jet médical eza combien de 80 000 nani akosala yango aller retour batie eloko na motema ezosenga fo bakende balongola batala basala nani akosala yango soki fondation Mama Denise te bana na biso nyonso baza toza na bango nyonso bazwa batraite bana na ngai madame na ngai malgré na koti ya document ti lelo nayo ebimi te me ekobima kaka na koti ya document ya mariage na fondation nano ebimi te madame kaka nde afutaka madame na ngai afutaka na bana na ngai mibale baalekisa dia 25 bazofuta mais le reste tout wana bafutaka te fondation ozoka pema mokuse donc esengi nalia mingi te fo lia te après 18 heures kolia mingi te po tonda makasi folia fo kota mwa barégime ya mike bamadesu baloso bapondu babiere surtout babiere oyo mpe tozomela oyo baesingi babiloko ebele donc nde soki olandeli yango ozozwa lobiko soki olandeli yango te okende ezosenga vraiment onéglige te konéglige santé te lokola Mama Denise azala peti notion ya santé ofele mobo konéglige santé c'est très dangereux pour ta vie tokutanga baartiste ebele yo mpo ozotuna naye mpe azwaka traitement aza na carte ya santé do Mama Denise toza bacentaine oyo azwa biso en charge fondation Mama Denise tala kaka na bapapa elombe wana tala kaka bavie sonzo bavie nani oyo akufa bavie kwedibi toza bastar ya minene bazali oyo mosusu bazalaka balolendo okomona ye azotia balolendo mais aza kaka na carte wana yango akenda na hôpital tokutanaka na bango ozomona bamosusu baza na batension na bango soki Mama Denise abike no mikolo oyo naokipe bakomede te yo komona ata 500 bakufi ozomona wana so esali sur charge Mama Denise oza wapi mama oza wapi yango alingaka te bato bakufa Mama Denise alingi baartiste komede bakufa te santé na bango na ya bana na ya basi na bango ezala makasi do oyo Mama Denise asala oui oyo Mama Denise asala eleki moto apesi yo $20 eleki moto apesi yo 10 000 boye na maboko mposo moto apenga ata $50 sikoyo na kolia okopani nakokende na somi mabele lupango moko ya 30 000 20 000 na renie papa mais maladie eza cher ozo comprendre maladie eza cher facture ya malade eza cher pema oyo ozomona bamosusu batie baoxygène si bazozala so baoxygène omoni nde batiaka singa moko ya plastique boye si touti na basinga wana ozopema malamu te siko bamédecin bazwa air nyonso to so bayoki kaka fondation Mama Denise do ozomona bamédecin baokotelo 3-4 air nyonso tu mpe bazosurveille na kolia na yo
La santé n'a pas de donc prix. nous hôpital wana kolia kaka na compte fondation. Donc ils ont hôpital toza nango na Ngalema na quotité na ndenge ezala te vraiment donc kuna Ngalema yabi ki ba traiter biloko ekota nango mais na HJ biloko ezala kuna et pas ya initiative plus biloko pe ya kolia ezala ka kuna ba lingaka maladie na bango balia biloko na bango nayebi te na mokole na hôpital na biso ya Lemba oyo ya spécialisé ya Lemba wana po ba spécialiste baza kuna. OK. Lelo yo maman des aza kotala yo. Et puis na vie soki moto la soko péché za malamu ki akabela ombisi. Oui. Maman Denise alakisa bino ko péché o apesi bino pena ina munene. S'il faut dire un mot et pas maman Denise. Tu peux dire quoi? Ya on azo bakisa maman Denise kolemba biso te. Maman Denise oza mama. Mage makambu eyaka boye basongi bazalaka salaki ka bango bala Maman Denise kolemba biso bandeko na yo te tozaka bana ata ba mususu toza to ba mikolo mais maman zaka maman parce que oza première dame ya mboka oyo. Et puis Maman Denise ndenga za wana depuis azwa biso na bandele yo soki ba mort ezebele yo ni ba artiste comédien aleki na te fa to senga bo sunga ye pona boy te alingi artiste abela te yango ba artiste nyonso bakoma na sima fondation Maman Denise Nyanke. Puis na mona ki dernièrement awa sans cynique à quel hôpital à Mutombo obi hôpital on va foutre combien azaki na carte côté Maman Denise lui bozoyer apesi carte ba pesi azalaki te tala mama ya ndingo na nani kuta gogoza na motema lokola wana lokola mama sans cynique yango kufa malade nezalaki makasi non baka ye ngaba memenga na hôpital ba photo yango wana bozomona tala ba photo na ngai telanga ta photo na extra vidéo wana voilà yango wana OK ozomona nyonso nazali na ambulance ba ozonga mbao dans photo wana ozomona za kata ambulance naza na kata ambulance oh là là ngai yo na kata ambulance bazokendanga siko soka ezalaki ambulance te taxi eno parce que malade kanga nga 22h ngai za kuna na kinkole naza na mutuka te na tambola makolo munoko pamba to tchaka oyo ata moto ya pamba naza nango te ata vélo naza nango te munoko pamba oyo to tambola o papa ozomona nazo welela taxi awa na wela moto baluki mutuka egotika ngeza te baluki ti babengi ambulance yo kozwanga hôpital wana initiative plus baza organisé vraiment donc coup de chapeau na Maman Denise Nyanke Tshisekedi yango nzambe abakisa pa fatia ta 3 mandats lisusu ata 4 mandats soki te tokusila papa zalaka ka wana po biso tozaka na sima na yo donc ona koloba yango wana vraiment en tout cas moi tu koyoka ndenge météo Arthur météo notre artiste comédien oyo a umena musala oyo yaya na ye zaki bongo sans souci matéa oyo atika biso sans souci voilà santé dérangeant qui mo makasi tant toyoka tiango to bien en tout cas vraiment quand on est en hôpital singa no isa bimi voilà pourquoi lelo to ye awa e pa na ye to mekepe to solola totala ye boyi tuko kanenge ni alobi ki c'est grâce ya fondation Maman Denise Nyanke Tshisekedi nde azwa bango en charge de lelo oyo de konabiso auti pene ya liwa afola ki la mort mais grâce ya fondation Maman Denise Nyanke on hôpital o bango ba kena soin vraiment ba juillet vraiment soin malamu ba traiter lelo oyo boyi tuko mona pe bozomona ndeko na biso azali à bonne santé malgré que est un peu convalescent. Voilà. Météo na engala baksa oui soki Maman Denise te nazo traitement otena telema bo toza na spectacle le 27 juillet oyo spectacle na Kasai oui na Kasai toza na spectacle le 27 juillet na Junior Wendo musicien ya solo o azoyemba malamu Junior Wendo moto ya bato aponi nga alobi papa yo foza na kati tanga nazobeta yo kosekisa bato le 27 juillet na le 28 juillet le 27 juillet toza na village Bra Congo le 28 tobeta na stade Kanzala na mboka ya boss Lwamina Malulu en tout cas abelaki maladi makasi yepe so nzambe te en tout cas ba bonne guérison na boss Lwamina Malulu tozobeta kuna na Bra Congo mtazomema biso Vodacom pe aza na kati na biso. OK. Alors soki santé ezalaki malamu te na okende te le 10 août o le 10 août o tobeta na tila ntiko na Luanda kaka na Junior Wendo
Le 25 décembre, le 31 décembre, toza bongo na Libreville na Gabon. Soko sonzo tozala makasi te na ngana kende ndenge nini. Voilà. Donc maman Denise, en tout cas, zoata 5 ans, yebisa nzamba longola 5 ans pa na nga pesa. Voilà, la santé n'a pas de prix, mais maman a sali vraiment nyonso ke ba comédien bazala à l'aise. Message et tout les camarades Denise, vraiment merci, ba respect belé ici kozali na bandeko mususu oyo baza simana yo baza kosunga yo na musala fondation maman Denise NTPCP merci. Soki NTPCP te de mabe parce que biso to NTPC nde na sima NTPC na mona ka fondation maman Denise. Voilà. Donc to pesa merci na fondation na biso NTPC oyo ils dirigé président Masumu de Brende ndongi mambi yakala kayala président Lombe secrétaire na biso oxygène. En tout cas, en tout cas, Yenzambe abattre la président Lombe Soukari. Voilà. Torita komona bamboule les kramaka bamboule les kebele to molaka bokendaka production na poto yo Jani apo Firenze bozana Shaba fait pas Shaba pesa sonam dibete de solo. Ezalaka ndenge nini production ezalaka mutu a bino moko bete peut-être producteur ya Zubino atina bangulu lisubu kei to ndenge ni bete to mo lisolo ngazo sepela excusez santé za malamu te naza ko sepela ndenge bandeko na biso bakomi kobeta na Maribel osali wana ba comédien liboso ba jouer yango ezali ngai Shaba Pojani Siatula de touti ko jouer na salle wana na pesi nano ya Gabi directeur na Njaji ya Gabi na Njaji bambote ebele sasa oyebi te motema boss Gauss Kebe muke bambote ebele motema ba ya Gauss boss Kebe Gauss moto amema biso kuna ezalaki oyo azwila biso ba visa papa Edi Kilombo oyo asombaki ba billet Didier Nta aza na France tokutani na bango et après fondation lisalisi baye kokota na kati nde production esalaki makasi tobandaki na LC na salo ya monene LC tobeti na LC na succès makasi LC tobuka LC wana ve samso uti kokufa tolonge LC nde tobeti na Maribel tosala plein koleka après Maribel nde toke beta na France na basali misu na boso na bakombo nde toke Italie toke Hollande Allemagne Suisse Danemark totamboli trop Belgique tobeti na Liège wana tobeti na kata Bruxelles ezalaki grâce à bato na tangi wana ezalaki na 2009 après 2009 nde tanto nga na yenga moko bango batikali après nga nakomi kozonga ngai moko nakei na ye na ndenge sikoyo baleki na biso ba video bauti kosala kuna na ba esobe donc esali vraiment malamu na ndenge le 13 de toza awa lelo le 13 bato baki ekota spectacle en sous zolo esali malamu donc c'est ça nzela nde biso tofungolaki nzela wana déjà o na zolo baboye mama na biso Tansi ya Hortense o ateka na kikolo azala na spectacle wana ye mtateka manette ya solo ayilaka biso ba manette ti lelo mama Tansi 2009 na yebi na ba manette na kikolo mo grosso na zolo ba ye ayebi boss Francis Bokongo tia fo na Petre Angol ayebi na makambo na ba give it ba yebi bazala na spectacle boss ye moko mutasomba kaka diama ye moko na prix ya malamu na Njaji boss ye moko ye wana mutu na zolo ba OK mais pas sérieux na tango kenda ko sala bozaki pe na batu ba visa vous faites beaucoup combien vous avez peut-être ba visa batu monsieur bimaki te ou bien nombre o bokende kaka nombre o ba visa bimaki tozalaki kopane bandaki ya 10 personnes équipe de 10 après to comme 11 nangai 12 apoye après to comme 34 personnes to comme 34 personnes na 34 personnes wana nde batu bakeka ka 4 raison à la kini tozalaki 5 mais phénomène bazong saki na aéroport toyebi raison te bakeka ka 4 ba visite maina no 4 alors ba mususu ba roya sima
nde bato nsima ntango visa chese bazalaki ebele ebele ntango nalobe bavembali ebele batikalaki après na nsima nango bavideo mpe bazala tout ça baleki na biso alotango biso tokei na nsima bayaki te ebimaki te nde wera yaki kozwa mpe bango bavideo nakolandaki na lasamba nde video alobaki nde baye mpe tour mosusu donc na ndenge makambo bakomedi efungami mpe bamokuse o eskize ngai toyite komona awa bandeko na biso balule bakata namoni Tito et puis namoni susu nani Moseka Marina là baza pe modèle amukwata Bobo oui Bobo voilà et alors il fallait pas kende mais kaka affiche na bango bato moko ba mauvaise foi bakamati bazui affiche na bakomi que non bato baza bato agence comment hâtez-vous ma place ezana ma place ya moi limité boya pour s'inscrire pour payer ça donne pour na bien voyager et alors et bepsa ki moi dossier na bango babimisi bango loko baza ba comédien te bazande bato agence bien sûr vraiment eloko wana ma bien te mais ba okende ba date ezate ba okende te non raison pour laquelle moni ba reporter qui en gros pour le 14 si je me trompe pas le 14 septembre voilà non bango baza bata théâtre namonaki affiche na kopia kango eza pa na nga ya na nga kulutu na nga Tito aza wana namoni Masasi aza wana donc faut bakende omoni poto ezalaka ya motu te moto azala na fongola te afongolaka poto bato bakota te ozomona poto ezalaka ya moto nyonso tu nga soki poto nalinga nakende ngo mikolo nga nakende ngo mpona aigle mpona fali mais nakende te mpo santi bandeke koderange nga poto tala video laki yango après 14 ans akendaka me u bamuleleki 14 ans poto ezalaka ya moto te poto soki olobi okende nzambe ezalaka na confiance ya nzambe no okokende papa poto bakangela yango moto te babosi na ngai papi Barcelone ya papi Barcelone boss na njazi tobeta lisolo na babosi dadi sasa babeta yango ndenge nini ake lendi vendredi aye dadi sasa ake lendi mekaka nzambe na nga eza ya moto te batika kokosela baninga makambo soko moni ozi opportunité okende nanu te tika bokende ansa bengisi Gabriel aza ja na poto namona ele yake na poto bakopreste elo Gabi zuna bato aisete ndenge moko pe na kati na bango namoni bakoko bilali bazalaki namoni pe bagao bazalaki bato mosusu balobi bango vise bimina te nani bagao vise bimite bango en tout cas ebimika ya Gabriel ye moko na ndenge akei sikoyo bato mosusu moni kande na luma lobo itoloba lobi ke non potita ya mutu nyonso bakana mutu nyonso mais bato mosusu bandi ko interpréter mabe ndenge nini ki bazo batali babe barate voyage tout ça yo soko lingi osa focus na likambo lobani non eza mitema mabe botika mutu na mutu aza responsable na kwena ye mutu na mutu aza na étoile o nzamba pese na musala o to salaka botika baninga bamona mboka wana eza nango te epesaka bato mbongo ebele te ofuti nyonga miso mwa mpepe ya poto soki ekoti na nzoto elongolaka microbe mboka ezanga sola mapeka botika baninga bakende kolongola sola mapeka mboka wana bananga nakende kuna sola mapeka ezala su te mboka moto atokaka te ozo comprendre mboka wana complexe ya komela ti ezalaka te bana baboya poto bana baliaka semo te bakomaka bapati bana baliaka baspageti botika baninga basalami oyo baliaka peut-être basala yango na forme sango bakende kolia yango ya nyama balia cuisse fumée oyo eutaka Belgique epai ya cateau de Bruxelles place ozo comprendre batika bakende kolia kokanga baninga opportunité eza malamu te nzambe fo donc na kanda ya nzambe fo bato wana fo bakufaka misu bie banini mpona kolinga te bato bakende poto feti tokenda poto te moko atakenda te boko akenda te ambulance akenda te bazwi chance wana bakende tika bakende kosepesa mboka bazonga mpo biso tokala te tokokende susu mosala ezali tala nde ansa alongoli biso soni premier comédien ke koleka na TV5 alobi français koleka bamusicien alobi français koleka bamusicien aleki français alobi koleka bamusicien nataka koma musicien oyo aleki na français aleki heureusement fali adefendaka bamusicien na Koffi Olomide ozo comprendre en tout cas ansu luzolo lelo amemi bato bakia kosala te après bakosala nini tour mosoma tokende susu oyo tobeti basala eza ebele oyo bazokanga
batitre na banani botika bato bakende kobeta et puis bakokende na kombo nzambe bakozouer na kombo nzambe spectacle esalama. Amen. Ozo comprendre? Et puis biso ba Congolais tous un esprit mot entre nous les Congolais to ngamuninga akende losote. Mabe. Et donc on a vraiment à bande ko ba keité visibilité peut-être à la prochaine occasion ekobima. Oui. Interpréter Mabe ce n'est pas bien dans la société. Et pour le comme singezaki bino ba comédien bolwa bolingana kate. Bolwa o muté Mabe. Nga nazoloba bien quand même pour ba comédien. Parce que nazokende mingi parce que ngai ndenge naza wakala te na okoma pa mama Gerda na ozala na ye. Donc ya wana kufana loba makamba malamu mingi. OK, merci beaucoup pour la moitié wana. Na oya ça mama Gerda na vivre. Na oya likambo wana. Et puis namonaki deux personnes à l'aéroport, je me suis dit ah bon? Namoni Gabriel Bolembo et puis namoni Léa Naya. Bakutel ba pesa ni mbote. Oh! Tout à comment na Gabriel a saké mission moko loba ke non Léa Naya muninga bali na âge ménopause. En tout cas félicitations muninga batu botika ko loba mabeke o abel na âge ménopause. A côté le muninga nae. Mandoko musuba interpréter comme mabe belé mais tout monde te okake baloba na te mais du coup ba ke avion moko ba voiture nzela moko ba pesa ne mbote ba seki en tout cas quelque chose où ça li pena rien na kati na monde bino yo ko bani par rapport à makambo na ko mona des comédiennes oyo et batmanongo baloba na te mais tout ba pesa ne mbote ba seki ba voyager pe place ata baloba na te santé za malamu te bozo fonctionner mission pam oyo okufa après mission opesa zu mama Denise Bacharge bozela bato bakoma makasi hein mama Gerda olinge mingi nga sa mama Gerda na vivre te wana chérie na ngai à part Yesu ngai. OK, répondre à la question. Donc soki bolobi ke o mama na biso Gabriel na Léa baloba na te ata baza na avion bato na kati avion bayebi ke baza ba artiste comédien ya mboka ba comédienne na biso soki bapesa ni mbote te eloba na mandenge nini mabe. OK, bafingana te babunda te eloko te botika okanisa bato mabe bato baza na mabe koleka te bana ngani nayebi te nga Léa bato babengaka nga mingi na ndako tourné mingi pa Léa bato bakosila Léa mwasi adali dikambala Gabriel mwasi adali dikambala OK ngali mwasi sikoyo bazala na bapreuve te ozomona ngao baloba nini meteo mbali ya Diana kingandi meteo mobali ya kingandi ozomona balingi kokosela bato ba makambo pamba mboko so okosela mutu makambo te okovivre te bango na baka avion moko bake kosala mosala place moko napesi ndoi na ngai modero mbote aza kuna deja leader ya misi aza kuna deja modero azongi su deja modero akendaki azongi d'action ça aza deja awa oui moni siko bapoto batatete baosaka nango baumeli te modero ake aza 6-7 jours 8 jours pas pas zongi malamo toza batateatre toumelaka te ngai akendaka pe mosusu nasala voyage mosusu 6 jours nazongi botika mitena pe na batateatre tolingana ndenge biso moko tolinganaka tozala kwa bamusicien te po biso moto ateatre soki akufi musicien ayaka te mais soki musicien akufi batateatre nyonso bake mpona nini estce bango baleki kaka biso baleki biso à part fali aigle estce bango baleki su biso ozomona olingi fali mingi non wana aza na se mokili oyo po efa liboso oyo asolaka bien efa liboso na balettre f eza ye po eza fali azali Fiston Saïsaï, Fedelo quoi, Félix Oazé quoi, F faisait belé. Donc quelqu'un va F Fatih, Beton, Félix Félix Fatih. Nous avons mais F faisait belé na kina ba F. J'espère na teng ba F nyoso F musumu na ndolo. Bon sanité. Ba F. Mais F ya fali. F musumu. Ferré. Ferré a zappé F non? Oui, oh, na bosa ko tanga Hervé. Yepe azawana oui natangi Ferré gola voilà Hervé monte na balise Hervé comme on nda on pesa la kaimbo te mais na ba FO ezake soki mutana na pro masalisi mbangu ezala kaye ezala nani il fallait poupa asunga ka bato asalisa kalinga te mutana na moni oui koza warrior ou pas nazo lo bato bato sunga à part fali mutasunga bato ba F wana doto bana président Fati fali Fiston Saïsaï nani oyo ya zantu datangi nani
Fede Lokwa. Donc, président Fati, Fiston Saï Fali, Fiston Saï Fede Lokwa. Bateau Balingate, Batman Fali, Nalobi Natangi, Balingate, Batman Vous comprenez? Yango wana, biso na bata théâtre, tolingaka bango pe mingi ndenge, bango pe balingaka biso mingi. Jatu bata théâtre kufi, bango bayaka te. Vous comprenez? Mais ceux qui me disent kufi, voilà, à titre de formation, Nayambi Ponabino, l'acteur comédien, Nyama Solo, star Yamboka. Ah, tu go beta, Barena. C'est ça qui te fait ça l'a bien. Oui. Ça l'a bien vendingo na molo ko maté pe sérieux, c'est bon. Oh bon ngala pour na. Pour tango ba FFF lié ça c'est quoi net. Ata star Yamboka le so waza contrat mo boye ake quelque part ba meto yake. So na ba mabe pona au tikanga. Ozomona natanga nde mingi aigle parce que aza social alingite ba o ba musicien kala banyo kwama alingite bana ba musicien banyo kwama alingite ba beta musique ba mongo ba mboka banyo kwama aza ko aider. En tout cas félicitations à Fali Poupa. Azo beta pe lelo na Bordeaux azo beta lelo na Bordeaux ata ko panzare na wana ya Lyon lelo azo ke panza Bordeaux. OK, félicitations à toi Mete Balondo mbote belo Fali Poupa Aigle, merci parce que vous allez Congolais ont sa fierté na biso ya Congo to monaki après papa Wemba Congo comment qui en débardade en tout cas ba ivoirien ba lobaki minga botoli biso musique vraiment Nzoka c'est grâce à Fali Poupa Nzamba termisi Fali Poupa Nzamba termisi Fali Poupa ya Congo monde entier félicitations à toi Fali et Poupa mais azo beta na stade oui ba date le 10 le 11 le 10 le 11 on bête dans ça de Marseille en tout cas biso tous à la wana le 10 le 11 le 20 le 21 tout le monde peut passer de la foi attends le pasteur oyo azapé munir la à cause de la foi et dans la kawana chaque fois ceux qui zali ba bika kabika mwanzambe yanzambe ba aveugle ba monaka en tout cas félicitations parce que boiza kawana belé to yebi nzambe biso ba comédien to yebi wana zande ko na biso aza respect soko na kia benga kaka kulutu ya papa. Et puis ma belle naïe na mona de la foi place wana sepela kana yete. Passer de la foi tika makambo, passer de la foi aux hommes na nzambe tika makambo na zo profiter de son émission. Soki OK prière pa na ye en tout cas lingaka te muto azonga makolo. Moi subidi kwa ngezanga la te. Okomona ta moi sa ya pamba ya futa transport tika makambo wana. Voilà, rendez-vous le 20 le 21 août ka oyina standard à parler du peuple. Tokozala wana ebele boya. En tout cas, tu glorifies Nzambe, peuple congolais, nyons de partout. Parce que notre Dieu sera au rendez-vous. Voilà pourquoi. Depuis le 21, il sous papa. Oui. Biso sous toza awa. Vie de loin, météo, et sobe, blaise, banza, pomba, kui. Togozala na plaza, na Simons Plaza, na Kinkole. Wane oza na 10h, na mayonnaise. Togozala kuna na 10h. Soto sisi ne tomate esplanade. 10h toza na Simons Plaza nan c'est le droit d'entrée à 5000. Le 27 inde Junior Wendo azobeta bon na village Brakongo na Chikapa na Kasai na météo. Le 28 na stade ya Kanzala, le 10 torbeta bongo na Ciné Atlantico na Angola, le 25 na le 31 torbeta na Libreville, ba programme là. Voilà, l'église Vie Nouvelle organise 30 jours de fortes prières et de miracles. Thème la puissance de la prière. Orateur, ils allaient bon révérend Gaston Lundu et pasteur Cyril Nsinkou. Voilà pourquoi hâtez-vous parce que du 1er juillet au 4 août 2024. En tout cas, tous les jours, sauf les samedis, dans 4 églises, ils allaient bongo de 16h30 à 19h30. Dimanche de 7h à 9h30, de 10h, de deuxième culte, de 10h à 11h30. Donc, vous allez vraiment rendez-vous. Adresse, on a Dibaya, numéro 35, quartier Lodja, commune de Kasavubu. Vous allez Nzambe à commune Monissa. Mais tu es pour ça, mais la carrière, l'homme de Dieu, Naza intercesseur, Payata Muluko qui papa n'angana ou te panaye. Donc, moi, na dit na bala. Donc, ngana za on a Nzambe, na Nzamba sala nga minene. Kanga da to sa émission awa, karate na obengo na za Europe.
soka na sisi ba tourner on a bien on a en Europe kalate Amen. même les États-Unis na okenda ngo Amen. Moussa na bino bozala na bitumba mingi. Moussa na bino ba polémique ezoya au jour les jours. Tout est kosola likambo awa ya Gabriel na Leya. Tomoni ma vidéo o ndeko na biso Gabriel na Leya ndaya na kati ya aéroport en avion bakiti basali route ensemble. Mais après tout le monde a ba vidéo au batini na ba boki na réseaux sociaux. Tout le monde en silozolo azoli na Leya mais absence ya Gabriel. oui Tout le monde peut li susu vidéo mususu en silozolo azolia na Gabriel mais absence ya Leya ndaya. Voilà pourquoi ba fan ba lobby ezali semblant ba cette mascarade au sola c'est comme si que basaka kana ba problème na bi tolane ba vidéo sur sa photo ouais na tala ki ba vidéo bon peut-être au moni ko comme poto au komi boy cassé les eza deuxième poto na ile ya ndaya boto place ça eza deuxième poto na ye Gabriel ezali premier poto na ye peut-être tango Gabriel ba ke golia non Leya d'abord na mona ki Leya ba ke golia la tay pembe wana bazolia bazali mo ba artiste belé na petit na somo anda ko tumola ye na landa ki yango mais Gabriel azalaki te bazalaki na as bazolia ezalaki libanda en plein air peut-être Gabriel azalaki fatigué azalaki kolemba ya voyage nde sengela ite peut-être que ndokolia wana eza selon ngai alobaka vérité ndenge Odile Manzaka alobaka vérité ndenge gel chaud na pe bambote balobaka ba vérité peut-être azalaki ya kolemba parce que ngai luzombala le grand mannequin depuis Spain na bi mamira na ndo ba vidéo na comprendre te est-ce que ezate peut-être guerre d'esprit ya Gabriel azali ya baku ko lende azali famille bota te parce que kuna na poto pe debi ki ba famille bota bazebele ba abaku bazebele peut-être ko zate bazo ko kim affrontement na te bon yo na ebité papa ngana toza na Kinshasa oyo ezoleka kuna soki eza hypocrisie toyebi te mpo na oti komona video moko moni biso soki okende na restaurant na poto bapesaka nano entrée folie entrée namonaki bindele baye bapose Gabriel baquestion Gabriel alobaki ye entrée te ye akende mbala moko sorti ozomona bayeli ye entrée vraiment boye batuni ye madame est-ce que on peut te servir ça serait abi atika dia bandeko koyoka te pour François ezalaki mai ya vitesse mais akendaki tout droit na sortie okay donc aliaki après bazalaki na ansu zo Leya azalaki te peut-être pe na pokwa wana tango Leya akendaki kolia ozo comprendre azwaki pe ma fatigue yango na tongo ayaki kolia te place Gabriel azalaki nous sommes les artistes ça peut fatiguer bakanisaka bato mabe te baza bana bauti mboka moko bake avion moko basololi na bakiti bambala avion moko esi omonaki elongi ya Leya ya okanga elongi ya nani ya okanga sepelaki makasi oui bazalaki bilemi te nyonso oyo anse luzolo balealaka na yo mutu na nga balealaka na yo mode video wana oyo baposte wana esali mwa bien te okosangisa bango te mpena bafandi bale ensemble eza bien biso tozalaki saisai tozala pa saisai ngai saisai Ans Petit Pumba namoni la duchesse et puis nani tanti Linda koti si bato banda bane tanti Linda la duchesse bayokanaka te ozo comprendre mais nga pe nazalaki étonné namoni bamo bupa biso tozolia tozomela na la duchesse tanti Linda kotaka te akoti tanti Linda ye mais namonaki message ezalaki non normal après bakomi kosala bavideo mpo babenganga na kende te j'étais à l'hôpital nani la duchesse azongikala te ozomona bato mosusu balobaka mabe mais biso tovivre bango place moko mais ya Leya na Gabriel eza kaka peut-être Gabriel azalaki ya kolemba yango akende kolia place Leya azalaki te wala réponse na nga ok en tout cas botika ba polémique nos deux sœurs baza na problème te bafani bino mpe bozokabola bato botika bafani bokabola bato nde bokabolaka Jibe na Wera nde bokabolaka Kofi na bemene ala bazaiko donc vraiment botika ba comédien na biso mibale wana bazatia mikila poto basolola ana problème te na ba commentaire na bino botika biloko wana kuna likambo ya bakoko eza te likambo ya famille bota ezali te botika bango bake kosala musala ndenge bayanga bakabola mpe ngai meteo na dilema chara ya Nzambe aza moto oyo meilleur dispatcheur international aza na Ilia
ovanda ile na poto na nini na lwanda ezali pana nguba te dele mashara nzambe azwa ngai atienga na ndako na ye pendant un mois abi ovanda hotel te ndako eza luxe koleka na hotel nazolia apesi nga jeep nazotambola nango na lwanda mais bato mosusu atete bamonaki yango mabe pourquoi maintenant akende ovanda ile mpe na ndako wana alingi boite nalingi boite na kebo na bo shara nzambe oyo nazoloba oyo dielema bakotaki dielema tozosolola te mais après ayo okomprendre que no bafitole bato wana bazalaka parci par là oya boye na njazi omona bos mukwa na njazi boye oyo alamukaka kaka 2 heures so alamuki 2 heures ti 4 ake olala omoni su te est ce que ezalaka voilà merci je dis un grand merci de Gokuku et Siko Zali Bongo Balbi Abetin Sakasaka depuis France vraiment Siko Zali Nzambe a pambola yo vraiment Nzambe batela yo bana pe kuna na mikili ya poto vraiment loko bakomaki vraiment félicitations à Charlou pour toi Sika Bilengi ya RC Maenge Fanda merci beaucoup à Jilingimbi depuis États-Unis en tout cas makambo komaki ezaka Nzambe ni mtalinga kibongo et Siko Zali Nzambe a batela libota moi c'est États-Unis de Sylvie Biadia Antere bombe donc nazokanisa papa okeso ezanga problème lokola zaiko ezate zaiko bazobeta na poto ozoka makelele jamais ozoka kofinga jamais antere bomba ndombasi mvutukidi de boss moto na Nzambe bacheli musapnaliso bongo biso baotika biso botika biloba loba ometo ya komika na mama Gerda et puis ozo bango pe trop na nga zo kango pe ba fantina moni yango eza ma sérieux. Qu'est-ce qui se passe na yo mama Gerda parce que ozo loba ke mama Gerda azali célibataire yo za célibataire yé pas célibataire pour ça ne n'est pas mama Gerda akoma mwasi na yo ocheli toyi mama na lela ye mabe mama wana soka zobina na lalaka te mama na soka zolobanga nzoto eninga na nga mama Gerda na tuna na ipsa bosi sina ngoga kala ndongo tuninga tunanga bosi sina ngoga za na njazi metoni na mama Gerda mama wana on dirait Nzamba sala ipo na ngai dona soko so na monika video na yata na zalaki maladi na komo mwa bien mama Gerda na pika crise kaka ta na mona pesi kaka photo Jésus mboto bisu na ndenge na kota iso pita na ye makamne peso na kata donc kota ko pita na pona mama Gerda ningo pesi ki apesa Jésus bisu esanga pasi ponga nela linga mama Gerda mtu musa ko linga yete eloba chaka to kodinga posa Nzambe mama Gerda pense à moi mama Gerda t'es-moi mama Gerda mon cœur mama Gerda ma carotte mama Gerda mon papa et mon chou mama Gerda soka zo bina oh là là azaba moto na Nzambe o eza tolte na le life fort alors baki soki azana Jésus soka jupenga est-ce que mabe tozala ta de nazala tambanda Jésus nazala tambanda Jésus ye alobaka tozongisa Yesu na mitema ok ngasi nazongisi na motema mais nalingi na ye achayo pe na motema po Yesu aza na ye na molimo mais na musuni ngai na mabanzo pe ngai naza mama Gerda naza pe kitoko bogara bato à part malade na bile mais na bimi mama Gerda pense à moi pense à lui pense à moi pense à lui mama Gerda pense à lui kanisa ye penda kanisa ye azana posa beaucoup de la penda alilio mabe acha ta deuxième bureau Jésus premier bureau ngaza ta deuxième azolinga ndako ata na kisenso na kovanda na nga Jésus azalaka apa na ye mais nalingi bombanda te bafoto pe asu bizu te apiaka ngai mama Gerda de moi bona yo sikoyo mzolo ba mais moi si nous okumisa mageda batele ba boya oya boya mama Gerda sumuki oya boya mama Gerda aza pere elle a tout aza na bon Nzambe aza na mbongo aza kitoko surtout kitoko nde charmante et pour cette poulette chouchou non mama Gerda alibaka wabeta jeune sita abaka wabeta jeune atika nga mona na sa charger na ye nga mona sa charger na nzita na Joseph yo mobile na ye nga mobile mama Gerda oya ko meka mama Gerda nga na koyebisa ye aya papa zo na bengi boss zo na bengi boss Diego batterie na yebisi bang boss Godzilla boss JP Visor na wambo na yebisi bang nga kaka mama Gerda
Et puis que basi que bana mwasi yo alobaka obeta mobali. Est-ce que ando beto te na parler? Nga nazalaki kacher. Nga mwasi akobetanga te. Atika nga mona sans charger na José Nzita. Du 20 au 21, Asplanade a parlé du peuple à cause de la foi avec pasteur de la foi Jean-Paul Mayata, Bichons Tozalawana. Jésus-Christ sera au rendez-vous. Église Vie Nouvelle organise 30 jours de fortes prières et de miracles avec les pasteurs, les révérends pasteurs Gaston Lundo et pasteur Cyril Zikou. Alors, thème la puissance de la prière du 1er juillet au 4 août 2024. En tout cas, Dieu sera au rendez-vous. Alors, lié, Ezali Bongo na Avenue Dibaya numéro 35, na quartier Loja, commis de Kassavubu. Na komi na suka émission na biso, ndeko na ngai, moninga na ngai de tous les temps. Vraiment, tout mingi banda bo mwana. Oui. To vani kana baba. Ki pata kako patre zegia wa place to mela ka place to lia ka place to lala ka. Na flat kaka o na ngaba na ki pata numéro 9. Patre zegia so 13 zegia. Yo to kola ensemble. To lia ensemble. To zi basi ensemble. Ngatenga mama gerda basi. Ndanga bo mleli bale ba mama gerda. Te wana bo mwana. Voilà, merci. To komi na suka ya émission na biso na nyoso to lobi bato ba retenir nini surtout pona yo. Ba retenir ya liboso ke Fondation Mama Denise, eza fondation moko net na Afrique centrale, eza numéro 1. Tala kaka soki para biso kaka te na ba comédien. Azo s'occuper na bato ebele. Et puis bana so bazu ba bourse bazalaki abandonné, saboté, négligé. Excellencia. Lelo siko mama akoma kozwa bana azo tinda na poto. Ozomona ngane tinga bona za na bana 6 o ba 6 ba examen ba 20 na ndako ba 6 ba classe. Misala ezate. Nena lobo mama obenga ngati. Bana ba okende kuna ba osala. Mama kaka so ayoki ngaka kaka abengi bana bate. Bana baza ba 6 misala bana ba IST baza bana iniki. Naza na bana 6 ba 6 misala na bango. Lelo baza na banda basisa ba classe ozomona mama azosunga partout mama azosunga donc fondation Denise Nyankero nzamba batela mama tozana yo biso tokolemba yo te yo pe kolemba biso te ndongo mema biso na mokongo kokitisa biso te mama Denise na biso benda kaka singa na biso wana tokokene no tina suka parce que oza moto na nzambe ya liboso ya ngwana ya mibale mpona baartiste comédien oyo bazokende poto bazosala mosala bazozonga moto aza mitema mabe mpona baartiste comédien te bato bakendaka bato bazongaka fo poto ezango na fongola ya moto te ozomona botika bavie bakende basere bakende bana bakende okonzi ya poto ya nzambe epesameli bango kala ezalaki bamusicien lelo ekomi biso. Vous comprenez? Lelo ekomi biso batateatre batika tofongoli nzela tokende. Vous comprenez? Napesi mbote na moto nyonso oyo alinganga mama Pierrette Bia Madilu mwasa Madilu oyo atika na poto napesi ye bambote ebele place azali moni moto napesi mbote kaka ye kasi nazala na bato bapesa mbote te oyebi ke nakotika eloko boye te eyelinga moko le 23 juin namonaki ezalaki jour oyo grand frère na yo Météo Mateta watika biso Mateya boni groupe sans souci ouais groupe sans souci eza bien eza koévoluer trop bien mais namonaka pourquoi chaque fois soki groupe sans souci bakei na cimetière mpona kobongisa matiti mpona kobongisa nazalaka na bango nayokendaka te na bango na date nini année coulée mais année oyo susu mais yo kendaka te même année oyo oke te namoni année oyo groupe sans souci bakei te na cimetière nde bakendaka te mais yo mpo kendaka te réseau za nini nasi nalobi eloko oyo sans souci azalaki na famille azalaki ya bango te yo tuna baartiste mosusu baza na so bazalaki ya kala oyo baza wana ntango bakendaka na cimetière banani bakomaki kokweya na cimetière ya sans souci yango ebandi kolobela bango bazobanga kokende groupe soki osali baje na groupe wana o nga na ye président ozosokipe na famille ya sans souci te ozolanda sans souci abotama na nzete te komona eza mate ya matondo kombo ya papa na ya koko na biso basangisa eri akufi atikeli papa na ye
moi bien moko ya moke oyo eza groupe ezalaki soki antenne a futi ye avaki na ndako na leki pa ya papa na ye apesi papa quelque chose ake na ndako na ye apesi quelque chose sikoyo yo soko ye président okomosala famille apesango susi nko ntango okende na cimetière bomoni bawe bayokaka bamonaka tuna bango makambo amona ngai nayebi te tuna bango pourquoi mpe baboyi kokenda ne oyo donc bagroupe sans souci oyo akalakala bacomédien bando koya kuna azaka na kanda ndenge eza wana papa na ye akufa na komba bato ebele na monoko yango bato mpe bakoma ozomona groupe wana eza patrimoine ya mboka te me ya famille boboma mpe groupe yango abino famille biso tokendaka kuna te biso kuna te eloko eza te groupe eza ya mwasi na ye oyo mama bana na ye nani mado osansu azalaki na mwasi na ya liboso mama Françoise wana sansu mo bayo tobali mpa na nga awa tozalaki na mama na ye bayo tobala ye bibiche félicitation mwana na nga tozalaki na mama na ye mwasi asansu ya liboso po mwasi asansu ya liboso aza na bana na ye pepito oyebi ye no très bien oyo cameraman bibiche Sandra Bakari Natacha ozo comprendre Bakari aza na Afrique du Sud mwasi asansu ya liboso bana bota bango wana ya mibale oyo mado ye moto abima mwasi ya liboso akoma kokende basokoda akoma kokende bikendakenda lokola ye mwasi ya liboso mwasi ya liboso mivanda na ye atanga po moto abatama leki na mayele mwasi ya mibale babota na ye bana misa Fallon Berdi Chris Fallon ou actrice na Berdi na Chris oyo abota bana mibale sikoyo ya misato ya liboso oyo abotani bana 5 alandela na ye te c'est comme si bino famille mpe tokipa na biso makambo wana te tovanda na biso ngume mpe moto abatami aleki na mayele tovanda na biso kime o makambo asansu ti baokende baona bango bakende bakompani bazwi bambongo balie basali bo famille toliaka ta inka te tokipaka te yango te totika na biso tomona yango normal moi ça c'est comme si bonyonga te tonyonga luka tonyonga kanda sikoyo ekoma mpa na ye mo moto akufa na sa mabele bokende so cimetière bakende su te mpona akaneli bango ngai naza wana naza na baconseiller mona nga awa soki neti bake peut-être naza te ano bakendaki wana nazalaki pa docteur matubakana na baproduction na ngola ane mosusu nazalaki pa ya producteur judoka loyalo noko wana nazalaki pa ya judoka loyalo nga leki ne na okoyela nini tokendaki na ve tito tobongisa tokendaki tosala makambo so tito azalaka na famille na biso bana ya sans souci oyo abota bapapa na bango ya kodefa te oyo alinga bala bake kodefa tate oyo esimba te yango wana bacomprendre ke papa yeyi oyo azalaka awa ozo comprendre donc biso toza wana bakolongolaka nkombo na ye ata mokolo moko te bachange te eza groupe sans souci eza groupe sans souci tokendaka te tokenda kokota te asala mosala bango baosala mosala bayebaka ke groupe sans souci wana botamaka na nzete te botamaka na bato tosengaka ata droit te eloko te parce que bana bazali mais lokola kuna bana baliaka ya kote moko so mbongo ebimi deuxième femme ndazwaka mbongo ale na bana na ye bana première femme makambo bayebi yango te voilà oyebi na vi soko olingi olongola poti na liso moninga yiba mpe komilongola epa na yo po koyoka ndongo olobi bongo yango na bayeke yo obangaka kokende na ntongo ya sans souci de peur que peut-être yo mpo oza frappé po bakizaka yo mpe mort ya sans souci neti mpo oyeba yango po ntango oyoka kufa okati voyage oyera mpe mpona okokisa mission na yo non ngai so nakolia nalia ata taba nalia ata ngululaka pela nalia ndeko na ngai vi abeli ngai azalaki te ngai azalaki na poto na ndenge akufi ngai azalaki na poto nakata mpe voyage te na sisa baséjour na ngai nyonso nde tokendaka na badidie nta nayaka na ngai après ozo comprendre bango nde kobangabanga ngai nakoki kozwa groupe sans souci te ata moke nakozwa ngo kaka so ekomi na suka keno oyo epanzani wana nde nazwi kombo groupe te nakobotola kaka kombo te nalobi te ndenge ngai nazalaka awa nde bato balobaka nakoki kozwa ngo te mpo toza sponsor moko te okopa ngai naza na bato na ngai nakotravaille bango baleka na antenne A chaîne moko antenne A ngai nalekaka na biso tv RTVS 1 Nzamu TV
Sous le Bengo TV, Sensation TV. Vous comprenez? Ismaël TV. Combien de chaînes? 6 chaînes. Ce qu'on a, un groupe dans la chaîne, et Simbate. Et puis, il y a un groupe, Bango Bazo Géry. Tala. Vous avez dit, tu vois. Dichote. Pourtant, qui sait, maman, ta chaîne, mon gars, 6 chaînes. Si on a rejoint pour la nini. Si vous avez un poste, si vous avez un poste, vous avez un poste. Vous faites combo ça. Ça vient de pena. Déjà, mais et déjà bien. Mais ma belle Sarah que moi ça iboso to lingaka akota makambo na alandela po za groupe mbaila tika mais abetango sabo alingaka nete po lobi que non bato ba bimisa déjà ba ça iboso akenda. Po moi ça iboso ba balaka une alliance. Ouais. Fete zalaka pa na biso. Balaka balongola ka alliance. Balongola ka alliance. Kasi ka mobile akufiti. Alors sikoyo ndenge zawana oyo mibale nde babalaki na te tukende ko sa geste ndenge zalaka ba sa ba geste mais religieuse. Yo mo ate bato nyonso babala ba mariage religieux. Deuxième mariage à la gaga coutumier. Bakenda suffit pour se bakenda soit qui va au kangaye. Donc soit to sala mariage religieuse. Soit ka sali yango juste le bac abala mokonzi mboka ou bien abala ba konduire makasi na ebike nana au kangaye te. Ezalaka so sali religieuse donc pour que ça civil et religieuse monsieur za passe na civil. Pour ba au kangayo. Basala kana ko bata mabali religieuse na Kinshasa alors au sala ngona Lubumbashi bien changer kaka awa na Kinshasa ke commune mususu. Pour commune on va au kangaye. Donc c'est ça. Groupe eza biso ya kombo eza famille mais groupe eza ne bango bazo diriger et ko fera péter mais ya biso ke ku fi attendre nini ozwa amon que tous à l'invité mais tant ko zwango to ozwa groupe te to zuka kombo et pour kombo eza mutu abotama na nzete papa zenga pour santé beti mbodia santé zo déranger en tout cas beti mbodia bino mo comprendre ngam na lobité Bon, pas langage na bino langage na ya dans ce cas ekufu la récupérance aussi na baza la nengo te kufa te mboshi le fungola miso nani ngombe si mais président ya groupe sans souci oh ba chanja ma cameraman et hasard réalisateur ba filme beli mta ko mango poko zo ochola mboshi le te na lobi na yo kana yebi na te ye mta président groupe ya na bino ah combien ba j'ai ok, ça va tout évoluer. Nous avons vraiment traitement. Nous avons traitement. Rendez-vous est en août. C'est le 27 août. Nous allons kuna. Le 27 août, le 1er septembre. Donc, nous allons voir. Il y a un maman phase à la viso. De tout que n'importe ce que tu as na yesu te. Maman Denise Nyaki. Maman bon maman za combien de première dame maman ba maman. Nous ba maman. Oya sunga bino azo continuer ko sunga azo konyo sunga bino apesa bino protection de santé ba maman boy bazala jamais parce que mutape sur à l'action ko péché dans le 27 il faut vraiment ko féliciter ba même barin ba su barin oh là là ba ote sur loko wana o ba tsenga pour l'estomac et puis poison o ba tsaka wana ba ko tala susu ba pancréas wana pour ça que loko la moi donc ina za wana. Donc, en août, le 27, et puis, en septembre. Rendez-vous dans un endroit. Et si, yo mundo otala likama poison na mozo luba mwa mingi. Ota poison il fait zakaka na dia comme plastel. Oui ba. Bon, moto ko ba magolo ba mbo ete po ba yina ba tsokolo. OK. Oui. Oko yi ba to vano bo yom to tshilanga meso na lobi on a media bo ba yini yo. Ba yini pe na nga point na loba ki ome. Mo na nzambe zo ke ezaki makasi trop. Ezaki makasi mo na diminuer boye, ezaki makasi trop mais ebi makana. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nambaki Ponabino, l'artiste et comédien Niamasolo Météo. Artiste et comédien Attire ou Asepi Sakabino. Ya Mama Gerda, faut bansa ya Mama Gerda. Mombala Mama Gerda. Bongwa. Na lingi na komana na komite. Ah, nya ko Mombala Mama Gerda. Aondi makaka, aondi. Asenga ko Mombala Mama Gerda. En tout cas, Azaki na prise de vie, Azaki bongo Pierrot Lembingazor. Na tout na qui vivant déjà, na zo dia solution, c'est créé pesinga déjà. Alors oui, on a nié le boza on a biso. Et c'est à Kinga. Merci beaucoup. Sokuye sazongi te biso na mitokutani à la prochaine émission. Merci beaucoup. Mais le mon abosani. Na boba déranger ngai. Numéro na s'il vous plaît. Numéro na ngai ba nango. Plus 243 ba 9995 fois. Plus 243 9995 fois 28 11. 28 11. OK. 28 11. Okay. 995 fois 28 11. Okay. Donc merci la Fondation Maman Denise. D'ici là, portez-vous bien.